Mais au moins, il y a Joseph Kabila, j'aurais respecté la Constitution. Comment est-ce que tu as violé non seulement le coronavirus? Joseph Kabila, ils ont dit tu évites ou bien c'est la quoi ou bien comment? Mais il y a un peu de boy. Au moins, Joseph Kabila, à propos de la mesure que nous avons dit. Il y a souvent une mine à Babylone à boy. C'est la bombe de Moka Bombi Pemeni Simanaï. Il y a un bon au moins, Yemoko, à l'objet non. Naya, nalata uniforme, nana collègue nangai Denis Kambai, nana collègue nangai André Kimbuta. Tout le monde a voté par loi. Tout le monde a tourné plusieurs fois. Pasteur Kakenza, Aya, Bisigani, on va reprocher Sony Kafuta que notre tala, aux gens qui m'ont $50 000, il y a pas toi FCC, Aula Kissa. Et tu vas pour l'accès. Il a accompli toute la loi. Yenani, Togoye Baye, Awa et Longo, Balobi, Yende Mutoye, Koko Kissa, Mibeko, Nyonso. Rentrée parlementaire, Tomoni Bongo Bande Kunabiso au Jeffrem Kuna Kolela Balobi était Motambo Sinabango et Sengelité à Kangema. Likamsus Totali Bongo déclaration, il y a coordonnateur, il y a FCC Nemi Mouilania, Makambozali moi, Maïki Otokomeka Kosolola, Bongo Nabino, Mwana Ndako, Bomesani Nae, Nekonabiso, Topé Mwana Mboka, le coordonnateur. Il y a les amis de Bruno, Ezali Bongo, Icebell, Ezali Kokambama, Naemoko, Elenge Mobile, Bruno Mimbenga, Yende Tozwani, Naemoko, Lalo. Pour Nabino Baignon, sur besoin mis à travers le monde, Mosaïque, on a mis Pesa Masolo, et Sengo Ezali pour Nangaï, Soussou, Kozali, Boson, Bino Lelo, pour nous représenter Bino émission, il y a Lelo. Yangwana, Nakei Bongo, la Pesa Mbote, Ndeko, Bruno Mimbenga, Mbote. Mbote mingi ndeko journaliste, Mbote na ba Congolais, Bisikanyo sur les amis Bino. Ah, na tondio botondi mingi pambate tozio vraiment à pied levé hein pour na komeka moi ko solola na mayo ezali ko tokisa mboka Congo pe bioso ba etozwa mi na kati ya mboka Kinshasa tozali komona bongo lobilo leki ndeko Joseph Kabila oyo mingi balobi il a accompli toute la loi il azaki bongo tata mokambia ekolo kasi lelo ezalaki topé lobilo leki ezalaki bongo sa première participation kuna na Sénat. Merci Ndeko journaliste pour la Mutuna. Bon, Ndeko Joseph Kabila c'est tout à fait normal. Et ça non événement pour Ndeko Joseph Kabila pour na Sénat parce que azalo la élève nyoso. C'est tout à fait normal et au monde élève aya na école pour l'ata uniforme au baningani basolat. Donc Ndeko Joseph Kabila aza mutumo côté extra par rapport à ma sénateur par rapport à Bamounyo sonde bazana azana même era lokola ba sénateur batu ko ebola ba misusu wana donc kazana ndeko Joseph Kabila lati eza événement ya sikate par rapport na ba politicien na biso nde ba misana ki ba jalelo ko yemba tout ça pour na biso elingo ba que non ndeko Joseph Kabila à répondre na ba obligation oyo esengi pour na yi parce que le lobby a commis reprendre muke que non place na ngai eza ifona kende kuvana na Sénat ya mumoni tout ces pays na elokwana mais tant que bande kuna biso ya FCC parce que tolanda ki nini rentrée parlementaire lobby na Bukebi bazo CP là que non de Joseph Kabila a accompli mission na mais tant que Joseph Kabila a violé Libeko depuis 2018 qui est là combien de violations Libeko de Joseph Kabila a violé et puis lobby koya na assemblée na Sénat ba nyoso ba komaki palpitation continue à l'assemblée pour la mission de Zomo Namo Eza na litomba mongote. Mais c'est tout à fait normal que Ndeko Joseph Kabila le ko la bana ba ko ma classe le ko ba besoin classe lobby aye kolata et la mana ya uniforme pour la mission ba congolais tout monde ngo Eza le ko asikate to CPL le ko la komi ko comprendre que non et c'est quand les affaires mais c'est quand il faut avoir na Sénat à votre ba mibeko
après ça appelle aye ma proposition loi moko songolo par nonga na ye kunga na kota kingakati kuwezate bino bolobi ndenge nini et là biso doze la pona ya mwana pona biso to yambi yango ndenge azongi le sika na parce que awoti ka poste na vérité donc à partir de l'autre monde que non c'est tout à fait normal ndenge Joseph Kabila a commis ko comprendre ndenge nini état est fonctionnel mais ndeko Joseph Kabila a commis ko comprendre ndenge nini état est fonctionnel kasi na bozongi na ekuna na esika o esengeli bana mboka ba mona ka e po etezali bongo musalo asengeli ya sala na yambo ete amitia toujours na kazaka ya tata mokambi ekolo ya kala kasi esengeli ala tabongo ilamba ya sika to pazonga kela ndenge ozali koloba mais na kula na ekuna na kati ya Sénat que non à respecter les mesures barrières, bien que levé à état d'urgence, c'est ça les macas, mais il à respecter les mesures barrières, hasard, la masque et tout. Mais au moins, il y a des Joseph Kabila, ça m'a tout dans le futur. J'aurais respecté la Constitution. Comment est-ce que tu le dis à violer non seulement le coronavirus, des Joseph Kabila, ils ont n'engagé naï. Tu évites ou bien c'est la ronde à quoi ou bien comment. Mais il y a un peu de lobby boy. Au moins, de Joseph Kabila. À comprendre que ma mesure que ne m'habille. Habille non, ngai na vani na musika na ferme. Bande ko peut-être makamoto zo solo la musika et zo simbate. Yango sengi nini ngai moko lokola coach na sa nini na longo la veste na la baboti na sa nini na kota na terrain to beta balona pour to gagner ensemble. Donc au moins que non s'occupe déjà mutu. Oyo badai ko mimona que non ya zali kolo tout ça aye ko ko patina makamona imo na Sénat. C'est que ma maison est en mais tant qu'il y a respecté à Yekokota, comme non, ce qu'on dit coach, na équipe, toute l'équipe, moi, son molo pakala. Azo coacher, va jouer dans la carte de pour comprendre la stratégie. Et c'est nani. Tout le monde va coacher belé. Na l'isolo, il y a ni ndembo. A coacher les bandes simbité, à ça ni, à bien naïmo comme ça na gorge na sani na kota terre to beta balwa. Donc les apprendre de Joseph Kabila. A commis kokende au moins de Joseph Kabila azamuto il faut comme c'est une asuka que ba souci na ezane nini et puis de ça na ba congolais nyonso ça au bazana diaspora même biso dans la capitale de Joseph Kabila to yebi déjà makanisi na ye au moins na ba biloko aya meme biso na nini image mosusu na sima azo préparer le mais les amis comme yo zali ko kanisa mais oui ça analyste ça pour de Joseph parce que ça la monnaie pas maté yesu ka mimi na babilo ba boy c'est la ça bande na bombe moko bombi pembeni simanaï donc tout ça vraiment très attention et lamba de Joseph Kabila yowana parce que nenga qui na Sénat état que sénateur ba cause interview mais ali même pas au ça nini moi du solo na ba journaliste pour moi na de wana nenga za makamona to ba que non exacte que non ça nenga na mesana ko za kimia non exact juste que non FCC et commis au kenema B yango wana omoni yemoko alobi non naya nalata uniforme ngana collègue na ngai Denis Kambai ngana collègue na ngai André Kimbuta to bana ko voter ba loi donc somo échanger ka ndeko Kabila akomi ko banga yango moni alobi elamba na ngai bopesa ngai teni na ngai musala naya wana ngana ko sepela que non sénateur Joseph Kabila aya na ba loi pour comprendre non loi ndenge ni basunga mboka soki ezali no abana koyaka na nini na Sénat pour moi li présence na ye ba sénateur wana ya FCC bango tout bazwaki zunguzungu ndenge nini autorité morale na biso ye bango tout donc somo ekomi na FCC donc sozongi même na ndenge papa na biso président ya nini ya MLP ya lobby somo ni nganga akoti na terrain nganga mesana kosala kisi so côté na terrain c'est là que non espoir sindi espoir na sindi za non ngai moko na kota la kati ya terrain po mongete to cha mongete wana tout ça nini to gagner donc ndeko Joseph Kabila muke aussi la na ya mwana mwani pona ko luka toujours ko pesa image par exemple la stratégie abina ki ndekuna pona luka ataka ko kanga na be mais bata au moins que non na za mutu mwa boy na respecter la constitution na respecter mobé ko likonze mais tela mutu o bazo respecter mobé ko likonze amboka mais na cash no ya 300 bazote kana bitabe ndeko Joseph Kabila a violé et puis so de dali azaki unique parmi ba collègue na nyonso na Sénat wana donc bota la niveau ya mutu oyo biso tozo benga exemple bande ko na biso eza irrationnel comment la que Joseph Kabila so ka violer constitution babete ya ma bokote bato FCC mais tant moyen ko répondre ba bilo ko ndengwana ba ngwana babete na maboko siko mutu alulengo bo to comprendre te ya moto zo senga na ba congolais to za la très vigilant koya ya sénateur Joseph Kabila
c'est que ma bezali na lingoto kitamo muki toujours kuna na ngambo ya FCC toyoka kibongo ba déclaration ya coordonnateur moko ya ba coordonnateur ya FCC professeur Nemi Mwilania na likambo etali accord FCC cash eloko e bomba makiloko la un trésor ko bimana miso ya batute kasi lelo eloko nini ekoki ko matisa e mafuta po ayeba ko bimisa maloba o etali bongo accord FCC cash. Au moment où professeur Nemi Moulani, tu évites ce que, bon, entre guillemets, au moment où professeur Nemi Moulani, il y a un moment où les Congolais, mais les bébés basés en amour. Pour nous, on a un basé en maïl, on a un basé en basé en individu. Au moment où on a un accord au FCC cash, Bassango, passer, mais ma coupe, on va passer, nous sommes en prison. Le gros accord, on a bougi. Le roi, il s'habille sur que, accord à FCC de Signaka, Ndeko Félix, Nandeko Kabila, Israël que non, biso deux ans à la 2023. Basim bisara mutu, moi na te, basim bisara mutu, moi na te. Les gens la Congolais, ils ont besoin d'accord en insulté. Biso deux ans, c'est la professeur Nemi Moulani. Ceux qui accordent à Bango, et eux, bâti à moi au service de la population. Ma déçu bâti, Mungo bâti, Zela pour les commis Moboulou. Tant que vous avez accord à Bango, Ndeko Félix, c'est à la Boénie, Toro Kanaki. Mais tant que vous avez la accord que non, Toro Kanaka, Ndeko Félix, à Rosala, Nini à Rosala, président de la République, mais l'institution en est-ce que c'est important pour Nabiso? Et là, on peut s'attendre à un accord, il y a FCC, attaque que non, on a B, et là, on a mon moins, parce qu'on va le voir. Mais professeur Nemi Moulani, à ce rapport, on a été comme l'autre Moro que pour la banque, la priorité. Pour la mission, la minute, la priorité, tout autant Mboka. N'ayez Mboka, les autres Mbola. N'ayez président Antoine Félix Tshilombo, à ça, la souci, il y a Kobo Mboka, même à pour réussir, Moukolomoroté. Il y a une priorité pour l'accord FCC cash. Il y a même président de la République. Il y a un premier ministre. Alors, donc, survie à gouvernement Nabino. Mais survie à parlement Nabino pour fabriquer la vie. Ils ont beaucoup Nabino. Sauf que vous allez répondre, na bien-être à peuple dans l'Aïté, dans le gouvernement, dans le parlement, dans le dissous. Donc, tu vas remanier le gouvernement. Il y a un professeur Nemi Moulani. Tika makambu oyo ya bakon na bino FCC cash. Ce qui d'accord wana, vous au service ya peuple, bon monde a marché très bien. Bon monde a donné pas makambo bozo benda na kara de gauche et puis ba ndeko FCC de journaliste. Ba yeba au moins souci na bango des amazonga na 2023. Ba yeba ngo lelo na honorable zo pesa ba au moins na ba honorable misusu ba luka ba problème ba moko. Tant au peuple a aussi dit au rendre visite ko tuna eyo ndenge nini e komi acharnement. Le FCC, tout qui est dans la surface indirecte, donc pour la bateau, le roi honorable, excusez, les gens n'ont pour Nabiso. FCC, et vous avez un pouvoir, nous avons autant de pouvoir qu'il a commandé. Et puis, nous avons on a des airs, on a des pouvoirs de changer quand ils ont un FCC. Il y a un moment où nous avons sondé, tata mokonzi ya mboka lobi non yo lobi nini pour na élection ko ambo mesade na bisi ndeko Nemi Moulani na honorable Ngoïka Sonji qui na ko meza ngimbo pour organiser l'élection ya moto lobi Congo tant que biso ko zala a sur flash indirect et ko sala malati pour que une médiocrité à la politique à Congo place politique congolaise et ça à niveau il y a médiocrité pour le Congo on va ça la mboka ba comme ça l'individu vous pouvez imaginer mais souvent celui qui dit le loqué élection et comme la députée va voter le président de ko arma Congo okufa muke au bon appelle ça que ba politicien wana ba ko manini na bana na bango bazongela ba osoma opaza kingakati mobimba yeba ka tongo butumu ipona ka Joseph Kabila c'est que le bomba maki alikambo ya accord FCC cash lelo et matiboy ezalité que pour ndenge bango balobi était non likani César qui était mon mboka Félix Antoine Tshisekedi a travaillé 2023 biso 2023 to zonga ba message d'aiko bima de part et d'autre ezalité que la sa position na bango ya bokabwani ya libala wana FCC cash pour ba bongsa ya bango boye isusu na 2023 libala wana eza déjà okende Kabwana. Ce qui peut les balles là, Kabwani, FCC a toujours perdant. Pourquoi? Parce que le peuple congolais déjà dans l'Assemblée, vu que nous avons pas opposant à Bissot, nous avons pas le pouvoir, nous avons la mabé. Peuple au moins écouté ça, président actuel, moi confiance. Pourquoi tout le monde dit que non? Président Félix, au moins le président Félix a monté malam. Andimi Batouana jusque là, babongo na monté maté, Bissot bazo ni babongo là, mais comme si des mois azoka ba makolo. Ndizo sama makamwa so ki FCC lelo président toi na signature ya suka ebele ba okati na Congo Brazzaville na babwato
mosuku to bossa alors na ili so ça va passer na ke soin a ozonga le susute FCC cash ndeko Armand ozana awa tito koma ba 2023 na okoyoka mo banga na mutu yokota et puis FCC côté mwana na mwana okenda ekoyeba na le susute donc libala wana ezo bénéficier na peuple congolais depuis que bandi ko décrier makambo ya libala FCC cash ekufa bazo yokaté président de la république apesi même ba attirer bango ta alobi na za besoin na bino lelo na bitema mo ye a travailler pour na mboka bango bazo mona comme si que non président Félix ça va mukete tant que avani na pouvoir à comprendre le moins politique nezo kende donc FCC cash ceux qui même balobi lelo basa ba manifestation ba de ministère bazo même accord wana ko to ba kadina mbongo que notre accord za kango eza lisusu na tina moko te pona ba congolais eza na tina eza que to mona balabala bana changu nzela na bango efungwama baza transport malamu koto yebwe na wenza zigida c'est ça eza pona biso priorité ya mwana to ba ndeko ba sese bazo sambriaka ya moni to dobi awa nanga akoti na terrain c'est que mabe koti donc comment ba biro kona il faut tota ba enjeu politique ningo kende comment on a déplacement à sénateur Joseph Kabila comment on a déroulé Moulana kombinisa ba accord koyoka ba banani ba tukwa ba banani ba papa na biso Shadari koloba keno accord wana ta musinya makanga na zala président eza na tina te sele ko ke kimia ezali zo kimia ezali cela veut dire que non libala wana mbeza kozika ekufi ezoke na kokufa donc zamba ezali kozika zamba déjà zigi mais moto na bando pirater mais na kutala boye makambo ya FCC cash ezokende muke libala wana ezokende na kabwana parce que tant que libala wana ezalaki bien ndeko Félix Tshilombo na ndeko Joseph Kabila bana ko kutana mais pas mona ke libala ko matata esengi nini ekomi ko senga ba médiation ya batu ba représentants ya MONUSCO baza awa ba président ba pays voisin yango zo mona déjà président Joseph Kabila ancien président lobino bon aza président ya PPRD alobi ngai moko na ke no mi vandela kuna naiba mabena malamu ezolekana mais ekosimba te parce que FCC cash vit pas si haut dans aussi peuple congolais pour baser na pouvoir awa ou bien de Joseph Kabila va voter loi il y a suffrage indirect non Joseph Kabila son pouvoir il faut remettre les nouveaux Nicodème pour son pouvoir en 2023 ndeko Bruno Mimbenga este ya république ezali toujours kolela makila mazali kotanga mikolo nyonso mais silence oyo ezali na niveau ya mokonzi ya mboka ezali kolobela yo nini bato bazali kokufa bato bazali égorgé bato babomi bango massacre tu kosala dernièrement awa ezali pasi kimia oyo ya tata mokonzi ya ekolo omoni président Félix tant ozaki na biso na bango nyonso ozaki na balabala awa biloko banda ko reprocher ndeko Kabila yango oyo omoni Kabila pe quelque part azad de monter président Félix depuis aye na pouvoir omoni ndeko journaliste république un état pour l'état il veut la contrôler état il faut la président azo veiller na peuple na ye yango wana ndeta mais biso état na biso état mo banane ezo ko kufa comment est possible to réfléchir président Félix il est le garant de la nation bana na ina est bazo kufa bana na epuna koto kuna kasumbalesa azoboma bango butu moyi mais président azomba eloko moko te président amoni essentiel pour nous parler mabala batu tandis que bana bazokufa na est mais non koyipe ko oui akoki kosala kokende na bafete aza mutu aza na droit ya kosepesa nzoto na ye mais na ngoma nini tant que bana na bazokufa loko ayoka koza na ndako obi ke non ero boy 20 fona ve bana na ngai nana lali o aza c'est comme ça mais yo papa na kati ya ndako ça pour le dire na bana so bonso so okina ndako yo ke na fete pa ba voisin kuna ba bomelo bana siko wana siko responsabilité na yo papa na ndako eza nini président Félix biloko bana ko reprocher de Joseph Kabila ngo même après président Félix conseil ya mabebo bana na ye alobaki soki esengi même pour akufa pour na est aosala nini akotia vie na danger mais tout sikoyo président Félix tout le monde est monté est-ce que tout le monde na Congo eza état ou bien Congo eza état te parce que dernièrement na bunya ba rebelle ba bimi na kati ya zamba ba ye inde ti na prison centrale ya bunya de journaliste ba bimisi ba prisonnier na bango ba tuna bango ba kadeko 3 prisonniers na bango bakangaki ba zui bango ba pesi même na bango ration tandis que ba soldat na biso ba faire des bazana zamba ba okufa na nzala na mbongo
dans quel pays peut imaginer que non l'autorité militaire, la police, va pas négocier dans les rebelles. Officier au gradé, il y a armée. Tala niveau, mboke soke na kufa. Tala niveau, président Félix, makambo misu azosala, ezozala bien, mais makambo ka ya boye. Responsabilité na président, il faut avoir beaucoup. Tant que le président va répondre, Ituri, bazo kufa. Biso na Kinshasa, tous en administration a. Ituri na Bunya bazo violer ba maman na biso. Ba ngoni bana na est. Soko langa ki ba image de comment to soda ki na est atinda lobi. Ori ko imaginer te que non bébé mwana ba bébé ba ya mapasa. Ba katie maman na bango kingo na ba parents na bango. Mwana vani likolo bazu mwana ba chez likolo makila. Biso a na Kinshasa tozo fêter tozo binga tozo na administration ya ba sénateur nani ba Joseph Kabila boy. Nyonso wana on a biso ba ko ba Joseph Kabila na ba sa makamala on pa mati bazo ya na ba image mo ba pesa biso ana kisa image mususu tandis que bande ko na biso na est bazo kufa tandis que bande ko na biso ba mama na biso bazo violer ya bango ya moto osenga na président Félix muto ko pesa conseil wana ya ko garder ces gens wana eza mabe un état il faut ça la contrôler un état il faut veiller na peuple na yo ya moto ça la force ya état tant que président Félix a commis ko qui m'a la responsabilité voilà peuple à souverain à veiller na donc même dans meeting il y a le président moko ya parti Songolo azolo bakeno pendant 5 ans où ils a transition te pour la Félix Tshilombo ils a manana ya 5 ans ce qui a échoué par juillet en 2023 donc en 2023 ma ponami ekozala bel et bien to kosala ba élection ekozala que non gagner élection aux amiteni mais tant que bango bazoya que non IDPS pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra Jésus-Christ va le lutter président Félix va na la tête jusqu'à l'infini il y a un autre série na président Félix a la responsabilité na ye lokola tata ya mboka pour na veiller na école parce que kozala libanda biso tout banda mona ngoza comme si facile mais tant ma côté la carte ya côté réalité mususu Monisco a rebondira biso bitumbo ote ou bien l'étranger ba libanda ba ko résoudre la guerre na biso te tant que biso la congolais to lomoli na mitu na biso te ba divergence ba idée na biso koto baso saka na ba diamant koto baso saka na ba or to zwina to tia mboka liboso au monde toujours ba biloko na est ikozala toujours maintenu voilà un peu biloko to senga la président de la République état ezoke na be il faut veiller na batouana vu que ba soldat ba comme mettre na niveau ya ko déposer ba arme koloba nini bande ko na biso bazana zamba na front bino ozui ration mo pesi ennemi dans quel pays de journaliste dans quel pays le kwa ko lekana donc voilà un peu ça bande ko na biso ya RCC batika biso ba distraction na bango za antinate bazana wana obligation ya ko veiller le peuple na bango c'est ça que nous voulons. Mboka Congo eleli mingi tozongi na bane 98 99 tomona ki bongo peuple ndenge sangana ki elongo na baembi nzembo ezala baoyo baembela ka bongo kolonzambe ezala baemba ka bongo banzembo ya mokili banzembo emama ki kili tant munguna azali kokota kasi lelo oyo tofandi na kati ya mboka munguna azali koboma munguna azali kosala mabe munguna azali kosala makambo ezali kosepesa batute elongo banite kasi mboka ifandi kimia to ebite nini ezali koleka kuna na niveau ya likolo na lingi ndeko Bruno Mimbenga tokende mwa lisusu mokie na makambo etali mangomba to sutuki boyeto yoka o élection esalemi na niveau ya RSC prophète Dodo Kamba président de l'église du réveil du Congo to komi wana ndenge nini parce que tata Soni Kafuta azali toujours na ebonga na ye pe côté na ye après ba élection esalemaki na ngambo kuna lobi ete ya yebi yango te pays ya bengi lisusu banganga nzambe ba bongo kosangana na oyo za bongo assemblée générale mokolo ya lobi awa likanisi na yo kozala nini na makambo wana bon moni de journaliste tant tozolo ba église de réveil oyo yogisi musa yogisi batu comme aussi ça batu posa nzambe comment est-il possible tangu mutu lokola pasteur Kakenza parce que mutu la base ya makambo za pasteur Kakenza mais il y a le cas déjà te azongi sous non pasteur Kakenza aza la base ya makambo oyo soki même le ba pasteur na mbongo na biso baza na respecter na babisika misusu eza juste pour na ba comportement ya mabe oyo na esika nini mutu lokola évangéliste Soni Kafuta totuna mituna awa plusieurs fois pasteur Kakenza aya bisika nini ko ba reprocher Soni Kafuta ke no tala ozwaki mbongo $50,000 ya bato ya FCC ala kisa etika ko la samate mais ko mona pe na tala bato misusu lokola ba pasteur Dodo ko tala pasteur Dodo aza jeune
yemoko a eu likanisi wana te eza na bato baza na nsima na ye bazo instrumentaliser donc mpona yo nde ezali tata Kakenza moto mais oui pasteur Kakenza moto aza na base ya makambo oyo ntango tozolela o tribalisme nini babiloko ya boye nekati etonga ya nzambe tala babiloko ya boye il faut baloko pasteur Kakenza oyo bakendaka lepoke ya sia président sortant babetana bakofi kaka likolo ya wela mbongo nyonso ezosala oyo boye eza bapasteur oyo basalaka esu nzambe te bawelaka mbongo bakoma kotala mbongo yango wana na logique ya makambo pasteur Dodo tosenga na yo c'est retiré na makambo oyo parce que makambo oyo boye eza na niveau na yo te pasteur Kakenza pasteur Soni Kafuta jusque là ye mutu aza président ya baéglise de réveil nyonso na Congo c'est tout à fait normal ye mutu akonvoke réunion que non oui bolobi na yo ki boya ce ça mais réunion basalaki ezaki bato mosusu basali réunion bachanger adresse bake kosala élection na ndenge na bango sans pour autant pasteur Soni Kafuta aza esambaka na mboka nini ata na bakimbangisi na bakatolike na baeglise misusu toyebi te mais tokomi komona babiloko moko oyo ezalaka na babiloko moko bafutilité bato mokili bawela son na bajibe bato bazonsa makambo oyo mais bapaster oyo baza na mpona koédifie bato bakomi kowelelaka nini mpona mbongo mpona tala niveau bapaster bazosela bese tandis que l'exemple toyei kolanda bapaster na biso oyo bana na baexemple ya bapaster ya Nigeria bapaster wana bapaster Kakenza na bapaster Dodo balakisa meme ata nefis kata université moko batongi mpona bien-être ya peuple congolais bazali na bitelo mpe miki mingi bazali bitelo nini baza na bahotel batia wana mpe bakosala ombongo l'église na bango wana soki ekuna ekoma royaume okuta mwana kasi ntina mwana kasi asuka kasi ata mpe na biblie non jésus christ mpo oyebake non jésus christ akosala mission moko évangile mpona moto nyonso mpo monake no makambo oyo église eza keke no famille Marie Madala ayaka koyebisa jésus christ no ntango oza na paradis zwa ndeko na yo je atia ye wana mpo asala nini asimbaka ntango ozala na bokonzi ntango ozala na bokonzi na yo zwa eja asimba makambo ya mbongo ayebisa pas question mais bapaster oyo boye bobandaki na molimo lelo mpona bichopichopi bakomi kowelana balakisi mokili basambwisi mosala na nzambe na Congo mpona nini nyonso wana nini tribalisme tandis que biso na Congo tolingi ekolo moko église moko bato na bato basala mosala na bango tolingi babiloko wana te parce que lelo oyo ndeko journaliste ntango pasteur Kakenza azosala makambo wana vous pensez que bandeko na biso kote kuna est baosepana eloko wana bozomona te keno président Félix aza na danger bazotia meme Félix na danger ya koyeba kojuge makambo ndenge wana te eza kosi likambo ya basi bayeba nolela mwana na kati ya nini ya bible akotrache eloko ndenge ndenge nini ube susi na bango eza ke lelo so kongo ekabwani ekwe na motu ya président Félix c'est ça yango tozosenga na président Félix etake chef numéro 1 ya Congo aveille na baéglise oyo amettre accent pour vraiment na makambo bapase ya église de réveil toza na besoin te ke non lelo tomona bitumba nini ekosala bien te lelo so kongo ekabwani baretombe wana ekoya na motu ya président Félix biso tolingi mboka na biso tovivre en paix basali na nzambe basunga président de la république basali na nzambe bazala bomoko baya na baidie moko eke no mboka na biso ezokende boye ndenge nini tandis que na est kuna bazobunda est basali mese wana ekimeni basali yango est ce que bakokoka su kozwa mais bakosala yango ndenge nini parce que balakisi déjà makambo na bango mabe bakosala yango te devant bato babima mwa sérieux nani vraiment bato baza vraimen sérieux keno oyo basalelaka mpe nzambe keno toyaka mpona kosambela nzambe bakokima na baeglise na bango baa bato moko bakangi baeglise na bango ndeko mimbenga omoni totali awa esika politique ezali komema biso tolonge na politique toke kuna na esika oyo politique ememi biso oke mpe kuna kote baye bazali kosambela totali bango kuna ememi biso na eloko tozali kodécrier mokolo ya lelo tobengi bongo tribalisme na politique tomoni tribalisme ya kosakana toye na mangomba oyo ndenge mokambi ya église de la veille du Congo ya utaki koloba yango dernièrement awa tribalisme ekotiti na kati ya mangomba mais pona koleka na likambo wana tokosala nini eloko nini ekoki kosunga mboka ya Congo eba kobima bongo na eloko tobengi tribalisme ezali na makite ebele ya mboete oyo pesa yanona ezali makite ebele bazali organisé na niveau Europe na moni bongo kuna bandeko na biso ya Équateur bandeko na biso bazali ba ressortissants ya Congo central mingi bazali koganga balobi il est temps pour que le Congo aleka na babengi bongo fédéralisme batuna batu bazwa esika na bango est-ce que ezali bongo likanisi malamu to pe likanisi wana eza mabe biso na Congo toyebi Congo eza mboka oyo bakoko soki Congo kabwana elingai kabwana kala yango tozosenga dans un premier temps de journaliste
ba pasteur baza na obligation on suppose que bango za ba ba makasi par rapport à politicien baza na obligation ya kosambela nzambe batation ozo ya la mboka biso mupepe oyo ya mabe ozo ya ezo lingi kabola biso pour quelle raison nini ezo lingi kabola biso to mona ki awa na régime ya président ancien président Maréchal Mobutu pour la auditer ba biloko oyo azwaki muluba atinje kuna na est kena kosala mission de service non azimu ta est atinje l'équateur ba permutation wana to sala nini o abali oyo e bana ko éviter ba biloko wana wana espace be province na province baza na leader na bango donc ba vu misu bande bazo sala eza na limite tala ba biloko ya biso to boya wana mboka na biso donc to lingi Congo eza la moko Congo etikala eza indivisible eloko biso to lingi ya fédéralisme ou bien comment bande kuna biso balongo loko parce que fédéralisme eza déjà début ya ukabola mboka parce que le on est bénéficier à mboka te parce que au monde bangala ba koma kwa na bango banga ba luba ba swahili eza déjà ukabola mboka parce que ukabola mboka to na exemple misusu lokwa ba Soudan tabayi ba kabola mboka le baza toujours na misère ko kabola Congo eza solution te donc il faut profiter na mutu moko te et profiter kana ennemi ya Congo donc biso ba jeune toza na obligation ya kotia ligne ko boya biloko wana ba manipulation longa na za mulu bobe biso toza ba katange ba swahili non parce que le reste ba Congo et ko profiter na ba ennemi ya Congo biso to lingi Congo etika la moko Congo etika la mokonzi moko c'est ça besoin na biso ba jeune yango nazo lancer appel ya ba jeune nyoso ya asbel na biso les amis de message contre tribalisme non na tribalisme to lingi tribalisme na mboka na biso te totala Congo ye wana mama na biso to lingi makambo te ke no ba ndongo biso ba ya batia biso to kabwana to lingi biloko wana te to veye loko wana parce que Congo ce que kabwani biso ni to la perdant parce que na monaki na quartier na biso bana masina eza na honorable moko ayaki wana la kapona koluka nini muke lo kabona bino tala menge lelo bino bana masina bokomi ko bunda ba ko buka banda ko bama bino ko beta ko panza ezo profiter na bato wana te yango na sengi na bino nazo la se na pepe ko ngole mobimba eza la bino boza libanda lelo so ikongo kabwani biso nde to ko souffrir lelo so Congo eza uni et ko sala fierté na biso et pesa biso makasi yango to lobi non na tribalisme non na fédéralisme parce que eza na intérêt moko te na kati na mboka na biso to ko senga pe na tata mokonzi ya mboka atia accent le loko wana parce que ce que le loko Congo peli moto na règne na ye et ko finisa même pouvoir na ye donc biso to lingi to mona Congo ezala bomoko ba o baza baluba abala mungala o azabu abala yango wana ezosala esengo na mboka na biso to le mona administration mike wana pamba et puis ba deno sima makambu oyo bande ko na biso mo panzi kuna ya FCC ba ko lugaleli ba profiter ta ko biso to bando do mano no baluba mutu na bango bazo préparer déjà azonga 2023 ani na lokola nani yende musangisi tozala vigilant toyebi déjà maele wana nyonso na biro ba ko na biso bazo préparer mais pour ko tomber na erreur wana te yango tozo senga mutu na mutu place azali na mikolozo ya je crois na asbel na biso to komela ba autorité ya ville pour ça la marche pour la boloba non la tribalisme na kati na mboka na biso na tonjo botondi ndeko Bruno Mimbenga ezaki pona ngai esengo mingi ya koyamba yo na message onde to sukisi bongo émission na biso to lobi bongo non tribalisme Congo ezali ya biso nyonso pe bokabwani ya mboka oyo eko profiter ata na ekolo moko te par contre eko kende ko profiter na ba oyo bazali ko bundisa bongo mboka Congo bozalaki belé Afrique Europe Amérique Asie Océanie la grande communauté des Congolais éparpillés à travers le monde la plus grande diaspora éparpillée à travers le monde pesa masolo télévision éditorial 7.net ezali wana pona ko pesa bino basango bo continuer toujours na ko s'abonner encore une fois Kimia ezala na bino.